business ezosunga ko faire société classe wana na lolenge nini. Business ezosunga batu comment mutu akoyi ko travailler na mayele oyazana na ba investissement to koyi ko tia pour que tout tombe la classe moyenne dans un pays où la classe moyenne n'existe pas ou n'est pas fort, économie mboka na pe aux stabilité. Voilà pourquoi il y a ba mbongo bo tia na ba banque to boité bozo bomba mais soko zatelelo je vous assure que ba banque wana ba rozana capacité kozung sa mbongo wana ba famille na biso na bengi bino na sali appel oyo et pas ya bino bandeko bozali banda bozo ba mbongo na bino boya bo investir na mboka to créer classe moyenne to pesa misala et pas ya ba jeune. Bana Kinshasa, Bana Congo RDC, partout Bozolanda Bisso dans le monde entier. Topesi bino sous bonjour. Biskanos Bozolanda Bisso, Europe, Afrique, Asie, Océanie, Amérique. Bambote na bino ya ngoyo. Na pesi mbote pa ya révérend Bernard Kako. Iskozolanda Bisso depuis Texas. Ya yope ya ngoyo. Et na pesi mbote pa il y a le ingénieur Misapia solo Trident eteni depuis Israël. Mbote na ya ngoyo komi. Vraiment na numéro à Sika. Te tomber binopé bon début de la semaine malgré Covid-19 mais la vie continue. On doit vivre parce que Nzamba Lola n'a décidé mot de la fin. Alors pour la Bisso ba amoureux et mission opportunité tous ces bino s'abonner kaka massivement la chaîne Bino Business pour tous parce que c'est ici que nous révélons de vérité tozo révéler babilo kozo sunga yonangato éveiller conscience na biso pour que tout ça makambo plus que avant et bon toza nande ko na biso boye bien na kati ya business pour tous monsieur Mavaka la Mabundu Théophile je pense que ça mbalboso teto yambaye to mesana déjà ko yambaye et bon on a yé lelo lisusu to ko bana ko beta masolo vraiment ebelé mais yambo na pese tambote papa Théo mbote na yo mbote na yo ndeko Jonathan Kimbembe mbote na bandeko nyonso pe bazolanda à travers le monde partout bozali to pese mbote tu évites là ba mode confinement mais vie nzamba zo sungezo tambo. Ah oui bien sûr mais confinement ezo pexapso to vivre été nzamba zo sunga malembe na business pour tous ces awana. Ils ont participé de façon que suite est à la malam. Vie ont continué malgré le confinement. Et bon, on a eu papa Théo Lelo, toujours mais un peu la solo babi. Le business suscite la classe moyenne. Et ça motuna. Est-ce que le business est aussi la classe moyenne? N'invitez ce que vous avez la réponse pour. Oui, ndeko Jonathan, na lingina rassuré bandeko nyonso bazolanda biso que mutuna notuni eza solo business pour tous ezo susciter classe moyenne. Business ezo susciter classe moyenne. Papa, mais quand on peut kosunga biso to comprendre, tant tozo ba business ezo susciter classe moyenne eli nkoloba nini. Pour tous à moi clair kosunga bandeko bazolanda biso. Bon ndeko Jonathan to sosoli na bandeko nyonso bazolanda ete na mboka nyonso so tamboli na mokili mobimba. Ils ont toujours na classe ya bato likolo bazana babozui ils ont na classe ya bato C et puis na été na classe ya bato katikati donc classe moyenne ça veut tout simplement dire que bato mbongo bazali babola baza bato baza na mbongo te baza na babola pété baza mais na kati na mboka na biso eza passe pour na kokuta na bato lolenge wana raison pour laquelle tozobela lelo était business pour tous et koki kosunga bato bakoma na été ni wana tozolo ba ya classe moyenne. Merci beaucoup. Nabandi te comprendre classe moyenne et ça bateau baza extrêmement richeté ba pauvre pété mais classe où on a pour créer équilibre entre les riches et les pauvres. Il y a moins les classes moyennes. Et bon papa te au rassurer biso que business ezo susciter classe moyenne. Mon comme ça biso lolengeni comment business est quoi susciter classe moyenne voilà. Mais qu'un peu ko panzi la biso pour expliquer biso te comprendre. Merci ndeko Jonathan pour la mutuna na yo eza mutuna moko vraiment très important et très capital na lingina rassuré yo na bandeko nyonso bazolanda ete business pour tous ezo susciter classe moyenne na lolenge nini surtout tel na mboka na biso ko remarquer que taux ya chômage eza tellement élevé par rapport ya mboka mususu na mboka o bato bazotanga ba classe ya ebele il y a trop de licenciés il y a trop d'ingénieurs il y a trop de gradués il y a trop de médecins. Mais so tali bato wana lelo ba komi na kosala ba cabine na kotala mutambola na nzela ko yunga na pourquoi parce que eloko kosala ezate
c'est même parmi les raisons ozomona ba kuluna ba komi ebele na ba balabala okomona ba voler ba komi ebele na 18h bazobotela batu biloko na 19h bazoma batu. Pourquoi? Parce que batu na bazali loko kosala te. Alors business pour tous et yepo et sunga et faire naître classe wana na lolenge nini. Voilà. Business pour tous ezo sunga batu. Batu ba vanda kimate bakanga maboko te ezo te ya batu comment mutu akoluka, comment mutu ako survivre sans que ba engagé na gouvernement, sans que ba engagé na l'état mutu azo vivre. Mutu business pour tous c'est quelque chose nakolo baeza esprit entrepreneuriat. Donc ezo mema mutu ay ba na ko créer na mayele o ya tangeli. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent seulement attendre qu'ils vont engager quelque part au Marosala. Mais le Sala est business pour tous, et ils sont battus afin que comme un stade wana, il y a comme peut-être riche un jour, mais au début du mois, il y a une classe moyenne et côte à la carte yambo cannabis. Mais quand peut éclaircir tout le lobby que business ils ont la capacité de créer classe moyenne. Sunga bana. Méthode, mécanisme, ni sengeli ba sale là pour que classe moyenne. Business et sunga. Ko faire susciter classe wana na lolenge nini. Business ezo sunga batu comment mutu akoyi ko travailler na mayele oyo aza nango. Comment mutu ako créer na mayele oyo aza nango. Parce qu'il faut créer. C'est un esprit. Business eza esprit mobimba o bazo latsa kati ya mutu. Donc mutu azo vivre mais il n'avait pas cet esprit. Mais business ezo côté esprit wana ezo susciter eloko ela likati na ye et la muka afin que ebima. Mutu alongwa na stade wana kibobola mais amata di mwana stade moko ko permettre ete akoka komi lukila yemoko akoka komi salela yemoko atali la susu mutu te atali la mkonza mboka te atali la chef au gouvernement te mais yemoko jana mayele na ye akoka ko vivre na libota na ye pe ko sunga susu bande ko mususu sunga biso papa telo na tangi 5 ans na fouti ba $600 pour que na si ça premier cycle na deuxième cycle na sisi bonaza ne lobote yo bisinga business pour tous business ezo susciter ba tout ba créer classe moyenne biso bilenge to zaboui mais tu éviter il faut tout ça la nini tout le monde a banani pour que classe moyenne ça tu éviter tout banana ko boma to yibi bisima to système classe moyenne tout le lengeni mais quand peu ko chamwa policy kana na biete tango eza mukende ko Jonathan pour tout le bamakambu nyonso mais bandeko wana nyonso o bamoni ke baza désespéré o bamoni ke baza na place ba kokilete baza na place ko bandela te business pour tous ces wana ba contacter business pour tous et ko pesa bango bo sosoli nyonso afin que ba longwa na étape wana tango gouvernement ezoka ko créer classe moyenne te mais business pour tous yango ezo créer mais ezo sunga batu pour créer kat na bango classe wana moyenne. Donc ceux qui baza na makantia ko sala te baza na lolenge te mayele te sika ko bandela ba contacter business pour tous les gens dispo pour na batu nyonso ezaloza na mboka ni ezaloza na continent ni mais business et ko atteindre partout zali afin que esunga yo oyiba na ko kozwa enseignement to malakisi pour oyiba na ko misala mutu pe koma mutu lobi. Merci beaucoup papa Théo. Na pas maté to bibo sabonaka mingi na chaîne Bino Business pour tous. En fait nenge papa Théo lobi aboyi koloba azong si charge na business pour tous pour na ko biso structure au business pour tous et yeli biso ba formation ozo sunga yonanga et susciter yo que vous avez la capacité, la compétence, ou comprendre que même si vous avez 1000 francs, vous pouvez faire un lobby au commis motomonène. Et bon, au point yango, papa te faut sur ma biso. Tout ça mboko mbongo ça moi passif vraiment. Mais ça na bateau bana bande ko na poto, baya na poto. Na place yaya atindele moi mbongo. Asa ba faire yaya atindele ka bilamba bimaka jika jika. Ba misusu pe yaya atindele moi $100. Pour bandela moi faire, makoso mlango ketcha $50. Est-ce que pour na bateau wana, oko meka ko beta moi c'était pour na bateau wana. Ndeko Jonathan, moi je crois que mutu oya linga sunga mutu kana ilamba te. Orozo ilamba lelo lati lobi lambe kufi ta vie continue à être la même. Lozalaka lolengo zalaki mais business pour tous ezawana. Ndeko nyonso lingo sunga ndeko na yo. Osungi mingi na bakana nyonso monike simbite. Omeki na banzela nyonso monike santien pa. Business ezawana pona ko sunga pa yo kaka mena libota nona bandeko nyonso lingo sunga. So ko contacter business pour tous ba ko orienter yo et puis je crois que kozala décider kozala tamsu mon lobeli munene ya biso esika nyonso na mboka nyonso zali. Pour okomona musala au business pour tous c'est ça la pona libota na yoto pona bandeko nyonso zana ba wana kati ya mboka au Congo. Merci beaucoup. Nous retenir le comment on peut inviter na biso alobete la classe moyenne et ça bao baza ko équilibre entre les riches et les pauvres. C'est par ici que je vais faire appel na bino bandeko tout bozola na biso. Partout bozali, bozan bambo na bino.
Mais nous avons besoin de créer cette classe parce qu'actuellement, dans notre pays, cette classe existe, mais ils ont vraiment un impact parce qu'il y a vraiment une faible participation. Mais il y a un investissement pour que tu tombes la classe moyenne. Dans un pays où la classe moyenne n'existe pas ou n'est pas forte, l'économie en canapé aux stabilité. Voilà pourquoi il y a un bon banque, tout bomba. Mais ce qu'on a je vous assure que la banque a la capacité de famille na biso. Na bengi bino na sali appel oyo et pas ya bino bandeko bozali banda bozo ba mbongo na bino boya bo investir na mboka to créer classe moyenne to pesa misala et pas ya ba jeune et ko éviter taux ya chômage et ko sala que to éviter ba kuluno ba tondi ba mandia ba ko diminuer to ko longola même taux ya ba enfant de la rue et ko sila ba phaseur ba ko sila ceux qui onanga to telemi poto salango pe na zone si regard moko pe pas ya gouvernement na biso président na biso ba kete nous allons créer des millionnaires. Or pour créer des millionnaires faut qu'il y ait une classe moyenne ou après que un temps classe moyenne ou un gouvernement pour soutenir la structure le quoi ou business pour tous pour payer sa makoki pour que ba kita ba cibler ba jeune tous la mboka munene champ ezebele ba emploi ezebele à créer pour payer sa ba jeune et bela ba ba ça la kuluna parce que hormone le quoi ça peut-être ça kana kanda kozanga pour atteindre ça qui est bien voilà mais si vous mettez des moyens ou ba jeune wala ba sala misala bobenga biso bo contacter business pour tous to présenter bino ba offre ou ezali awa to présenter bino ba proposition ba projet ou ko sungete bo tia la disposition même ba jeune la kuna premier exemple même ba makala te pour so makala etoni mkoza bo bimisa ba kaka ils vont revenir dans leur vie mais leur donner de l'emploi ou ko sala ke ba comme ba responsable c'est la meilleure des choses ce n'est pas ko kanga ba bo tia ba na ba prison bo tia ba na ba commune ezo kota même à l'encontre des droits de l'homme mais donner leur de l'emploi bo pesa misala pour nous survenir n'a pas besoin il y a ba famille na bon au monde commence que batuana tokozala sous na tante na songi pas ya biso ba banque tous actuellement la ba banque est belé na capitale na biso parce qu'on est à Kinshasa d'ailleurs pourquoi pas besoin ta initiative en côté na ba université na ba institut na ba centre de formation bokende bo tout na bandeko bazoso ba formation na ba année terminale ba proposition ba sala bino ba proposition ba projet na bango bo soutenir ba on éviter ba crédit aux arrêts bandani au fait bo pesa kango réellement ba do bo bomba ngo pour la bino moko ba bango on veut créer une classe moyenne alors cette classe moyenne eza na pas ya responsabilité na biso sengeto to zo ba formation to se former eza pe na pas ya bino bo autorité bo tchela biso ba moyen pour que to kende nous sommes dans un pays où il y a de l'argent il y a de la potentialité il y a une richesse mais les aussi beau créer climat moko boya rencontre entre vous bino ba bozo détenir richesse wana na biso ba o tozo pour na kotanga pona mboka c'est alors que nous allons nous battre ensemble so boyebi place à ko bandela te nous sommes la business pour tous ba contact la biso zana chaîne la biso zana bobenga biso nous allons vous orienter to ko laksa bino ba direction to qui ne même na ba université ensemble avec vous et c'est un peu de susciter encore de jeunes parce qu'il y a des gens actuellement qui étudient à l'université Mazal a découragé mais il est intelligent de ce qu'il fait parce qu'il sait après aussi ça va ok créer cabine à quoi venir et même temps on crée cabine ba policier ba oya pour nous menacer ko déranger fin de faire article à la par terre mais aidez-nous aider ces pays où il y a de gens qui réfléchissent, qui ont une tête. Je ne sais pas s'il y a un pays au monde comme la RDC, je l'ai toujours dit. Le pays comme la RDC, lieu riche dans les cimetières. Parce que les gens meurent avec leur connaissance, avec leur intelligence. Mais il est grand temps de mettre fin avec toutes ces choses. Exploiter Maïle Nabango pendant que Baza en vie. Je pense qu'un message dans les commis. Pe na banzete yom to rezoalier au partageant boti na même na ba ministère beaucoup misango même na cabinet président de la République et aux amants malamu et au sungaite to créer moi climat on a parce que ba jeune ba na besoin ba se trouver même ba DVO ils ont plein ba to kenebele pourquoi parce qu'ils sentent ici il y a rien. Mais en réalité, il y a quelque chose. Le président a les soucis de faire quelque chose. Je salue le président Fachi en passant. Il y a bien des messages au Koko, mais pas nayo. Pe Ogoy Banakwajir, na quand il y a business pour tous. Et bon, mon papa, tu es où on est là qui l'ité à toujours après chaque évangile émission. Tu comme il peine la souka, on a évité mot de la fin na yo ko zalanini peut-être. Mot de la fin pour Nalelo parce que tous ceux qui s'attendent. Pour Nalelo, ils a qui bande konyo so balanda kibiso na boke binyo so topesi bino merci. Matoi et Yoki, Motema et Bombi, je crois qu'il faut saluer les Rosala Malamu Mingi.
business pour tous ces awana ndenge ndeko Jonathan Tcholoba ils en à disposition na bino bandeko partout bozali bo contacter business je crois que beaucoup zala décider na pesika mbote na Paris et pas ya maman na ngai Denise na famille Makandale le nyonso na pesi mbote na papa César toujours na Paris na madame ni maman Lili et je salue encore mon oncle depuis le Pays-Bas oncle Marquis, je vous salue tous. Merci beaucoup. Merci Papa Théo. Nandemo ni ko répondre à l'invitation na biso. Na bandi évangile ya lelo ekomi malamu na matoi na biso bonso. Na pesi mbote na bakambinyo so mboka ya mboka na ngai Congo. Na ebetiza bato baza dévoué pour na kosunga ete mboko ke boso. Mais nous sommes là, l'évangéliste des ignorants. Pour prêcher pas seulement la parole de Dieu, mais transformer la parole de Dieu et ça la paix sur le plan business. Parce qu'on ne peut pas rester chrétien, prier sans pourtant travailler. L'apôtre Paul nous dit que la foi sans des œuvres, c'est une foi morte. Voilà pourquoi tu m'aimes bien l'évangile, tu prêches au monde ya business pour que esunga biso to kene boso to kute na mikolo ezali koya nzamba pombola bino bye. Mbote bana kin bana RDC mobimba to pesi mbote bongo na bino pe ba ndeko na biso za ekolanda biso partout na mokili mobimba Europe, Asie, Amérique ainsi que Afrique dans son ensemble. Tu es ici ce pas na bino pour présenter bino makambo ya sika, vision ya sika, objectif ya sika. Afrique ezali monene, Congo eza monene, eza na posa ba ko ngana yo pour que to changer. Arrêtons toujours de parler à mauvais côté à Mboka Nabiso. Mais comme Itango, Yonanga to Telema, tout là ça bon côté à Mboka, tu investis pour Mboka. Voilà pourquoi émission à Sika et Elibino opportunité. Et si Kanga ina singeli to tcha biso makasi maele mbongo pour que tu bana ko tombola bendele ya Mboka Congo. Bolanda biso tango nyonso, mikolo nyonso na chaîne na biso YouTube Business pour tous tozali wana pour na ko présenter bino ba différentes opportunités aux zomi na kati ya République démocratique du Congo mobimba na intérêt na yo, intérêt nanga. Yo kanga malabu. On est mieux que chez soi et sengeli ozwa conscience au téléma pour investir na Mboka na yo. Opportunité est là. To landa yango mikolo nyonso tango nyonso nzamba lola apambola bino bye.